Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Tozongi Nakati ya pasa pona toujours makambo etali masolo na biso ya mapangu oyo to beta kapenza biso na bino karande to salara biso na bino bongo e biso bongo na bino donc toza na kati pasa la personnalité TV elongo na votre humble servante toza na pasa pona osela bino toujours mosana biso oyo toyokana na bino ndenge tosinya ndenge toloba biso tosalela bino nde bongo bino pe bokozongisela biso bongo donc tozawa lelo tozosa mosala en tout cas ba mbote belé na babone nyonso ya la personnalité TV directement tozokota na mission na biso nde bomoni toza déjà na route principale nde na lobara na kati ya mpasa motoka ekotaka ti na kati ya pango mutuka ezokota ndaku yango wana obozomona ezali parcelle non clôturée mais eza na ndaku ya munene oyo batonga déjà na ngambo na biso ba voisin bazali donc ezesika moko o batu bafandaka déjà do ba voisin bazali ndaku eza penza ya munene lopango pe ezali monene ndaku na biso to lopango na biso o tokoti toza déjà na kati eza bongo na 15 mètres sur 25 15 mètres sur 25 eza na ndaku ya 3 chambres salon et cuisine et puis ezali vraiment na norme moko ya bien ka ndenge bozomona wana tozotambola po tolakisa bino comment ndaku ezali tobaki mikolo boko remarquer biso tokoloba mo ebele ma tozo continuer kosala kaka mosala bi awa batina bango 35 000 à discuter na 35 000 à discuter na lukaki na tuna bandeko eza ndenge nini atoza na sima ndaku eza pe na porte mususu o etali avenue mususu dans lopango ezulo kwa ba avenue mibale na sima eza na toilette déjà batonga eza pe na mopanzi moko eza tia clôturé donc soki moto alingi a continuer clôture a kosala elle abakisi na mwa moke liboso atie portail balobi awa bango batie 35 000 à discuter 35 000 à discuter na tuni to lukato yeba eza ndenge nini balobi ezali likambo ya mosombi na moteki babi bango baza na besoin mosombi moko aya a toza na couloir toujours ya lopango en serbo moni mopanzi moko eza clôturé babi ezali likambo mosombi na moteki donc mosombi aye moteki aye bafandi kaka nde ezalaka ntango tobongisaka makambo etali libala donc bafandi babeti masolo babien toka masolo eza kitoko kobanga prêter courant yango wana ezali courant yango wana ezali ba courant na bango ekendaka te courant ya prépayé mai pe ezali donc awa ezali likambo ya mosombi na moteki alobi awa batie 35 000 à discuter 35 000 à discuter babi ezali likambo ya mosombi na moteki donc obanga prité sala ndenge tosalaka bobenga en tout cas toza wana mpona kosangisa toujours bino basombi na bateki po wana eza nde mosala na biso donc biso tozozela bino kara maboko ofungwama na kati ya mpasa na sir bozo déclarer ya trop maboyeba na terre jaune bazosala prince yango mapangu emati po prince eza déjà
inachevé bazosala déjà malgré ça inachevé courant ezali ma ezali yango wana mapangu bokomi komona ke mapangu emati eza ba commissionnaire te mutu ba maitsa mapangu eza pe biso te ba journaliste tozo maitsa mapangu ma ezali ba kolo mapangu bakomi komona ke mapango na bango komi na valeur makasi koleka po liboso courant ezalaki te ma ezalaki te mapango ezalaki moins cher mais lelo courant ekoti ma ekoti makadam pezo kota yango ekomi ke bandaku ekoma na ba 35 000 ndenge bozomona ma bobanga te bokoma bobeta masolo toujours continuer toujours na kati ya mpasa environnement ya wana ndenge bozomona ndenge bozomona toza na environnement ya mpasa avenir ya munene ngoyo omutuka ekoya ti na kati ya lopango lopango na biso tozokota biso na kati ebandi kuna esika papa telemi esika mesa wenze ezali ekosuka ti awa esika bordure oyo ezali clôturé ezali na portail eza na ndako na kati tozokota po tobeta masolo ndenge nini tosalaka toza deja na kati ya lopango tozaki libanda toza deja na kati ya lopango ezali clôturé eza na ndako ya munene batonga portail yango wana eza clôturé donc ezali na ndako lukipe toyeba totuna babeza lopango moko eza ba problème te donc mokolo nango nde atango na marché eza ndako munene ezali na 3 chambres salon na cuisine eza na 3 chambres salon na cuisine ndako vraiment munene eza déjà achevé tant mosusu obakisa mwa babiloko ya mike oyo etikali bacrépissage libanda tant mosusu mwa bacouleur ma eza déjà bien ezali na plafond ezali na courant eza na kati mai na mpasa mai ekoma nango mai ezali ezodépendre ka na yo wana tobaluki na mopanzi eza pe na porte mosusu babimisa kuna pe ezali na toilette ya na toilette libanda toilette yango wana toilette batonga déjà toilette yango wana obomoni na bilili toilette yango wana batonga déjà donc batonga vraiment balobi awa ezali ko mesurer bongo 7 mètres sur 20 ezali 7 mètres sur 20 yango babandi yango balobi 25 000 à discuter toloki toyeba 25 000 à discuter ezali prix final nango to pe bozosuka na combien mais bayebisi biso ezaka lisolo ya mosombi na moteki baza na prix final nango te donc prix final ezaka ndeka nazolobaka mikolo oyo acheteur afandi vendeur pa fandi babeti na solo babongisi ndeka babongisa masolo ya libala do eza likambo lisolo lemba boyokani lisolo lemba bolingo donc balobi tobeta masolo donc benga biso na numéro eza affiché na ba écran na yo ozwa biso na facilité pe okozwa lopango na facilité sans problème na kati ya la personnalité TV ezaka likambo mbongo na yo nde ozwi mabele tozo continuer toujours na kati ya mpasa toza libanda ya lopango nini toza ja na avenir ya munene onde na lobaka mutuka tina ti ekota tina kati ya lopango tozokota po tobeta masolo eza ndenge nini environnement pasa na sur boyebi yango déjà bato bazali bavoisin bazali bato bazotonga bazobuka bazotonga tozokota po tobeta masolo toza déjà na kati vraiment toza déjà na kati ya lopango ezali lopango eza na ndaku na lopango eza déjà na ndaku lopango monene lopango oyo ezali ko mesurer 13 mètres 50 sur 19 15 mètres sur 50 15 mètres 50 sur 19 eza na ndaku
ezali na ndako ndenge bomoni na liboso mais koto oyo ezali inachevé koto eza inachevé bazoluka pe bachevé yango ma na liboso eza déjà achevé bato bafandaka déjà lopango oyo ezwi mpe baveni mibale doza na capacité ya kobimisa ndenge tokoteli yo tie portail ou soit soko olingi no te obimisi na ndenge ya nsima donc oyo eza achevé oyo ezali chambre salon eza chambre salon bango balobi awa babandi 20 000 à discuter mais na 20 000 wana biso totuni bango papa prix na bino suka ezali combien babi prix na bango suka so muteli bango 16 000 bakozwa doso muteli bango 16 000 bakozwa lopango yango oyo tobi bobanga prix te eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki likambo lisolo ka ndenge ezalaka donc mikolo tozaka na système ya ndenge tolobaka ke bofandisi des équipes do bofandisi famille ya mwasi na famille ya mobali biso siko tozofandisaka bacheteur na bavendeur tofandisi bango babeti masolo na bango ndenge esengeli babeta donc wana ezali couloir to pe to ezomema biso boye tina sima tina veni oyo ya sima lopango yango babi ezali 13 mètres 50 sur 19 babandi yango na 20 000 à discuter balobi 20 000 à discuter prix na bango ya suka eza 16 000 ma eza likambo lisolo yo benga kobanga prix te benga biso toza wana mpona bino toujours kosala bino mosala po bozwa bamapangu na kati ya Kinshasa po toza na besoin na bino boya kotongela biso Kinshasa bo rendre yango Kinshasa la belle toza déjà na libanda tozo continuer na kati ya mpasa toujours tobi mutuka ekokota ti na ti ekoti donc toza na avenue vraiment ya monene ndenge caméra ezo balancer image mpona kolakisa bino bavoisin bango wana bazotonga comme il le faut po esengi totonga Kinshasa po Kinshasa eza nanu ya kotongama comme il faut te na moni toza déjà pe na kati ya lopango monene ezali na ndako eza inachevé eza na ndako eza inachevé lopango bandi kuna esika ba mirwana ezali yango ekei ti esika ba matiti wana ezali et totuni ezo mesurer combien de mètres sur combien balobi yango ezali ko mesurer 18 mètres sur 25 mètres mais eza na ndako bomoni ya monene ezali inachevé eza vraiment na ba chambre ya ebele eza ba chambre ebele ndako bozomona wana ezali inachevé donc babi awa eza pe na problème te mokolo na ngonde azoteka lopango na ye mokolo terrain azoteka terrain na ye donc problème eza te lobi ezali na 4 chambres na 2 couloirs na salon ya monene 4 chambres na couloir na salon ya monene wana bapesi biso bandeko oyo baza na kati po bango basilisi ndambo ya parti wana tozali na nsima ya lopango donc espace ezali mpona kotonga toilette espace ezali ya monene mpona kotonga toilette po eza na toilette oyo batonga te donc lopango yango oyo balobi prix nango ezali 25 000 à débattre 25 000 à débattre balobi soki mutu ayeli bango 19 000 baza wana bazwa mbongo na terrain na bango oyo na ndako na bango oyo ezali inachevé donc mokolo nango akoki lisusu te yango atia yango ya vente donc akoki lisusu kosilisa yango te possibilité eza lisusu te yango atia yango à vente babi 25 000 à discuter papa mama kobanga prix te eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki eza likambo mosombi na moteki biso
toya kaka pona kosangisa donc totala kaka terrain d'attente pona kosangisa ndako yango oyo inacheve yango yango oyo penza ya monene eza monene donc biso tozaka wana pona kosangisa acheteur na vendeur musala na biso ezakara wana tozobenga bino kaka boya vraiment ebele bandeko bo s'abonner nanu te bo s'abonner c'est le temps bozwa ba parcelle na kati ya mpasa. Merci à trop na bandeko oyo ba soutenaka vraiment la personnalité TV et qui est toujours liboso ambisi bazabakana ya mo général John Kibambu badiva wasudia givwa mama boko bank na kati London City Arlette Matoko Liswanzambe en tout cas ba merci à trop na bino sans oublier mama Doris Le Mafumu na Gazelle la personnalité TV donc ba merci à trop na bandeko nyonso o balandaka vraiment la personnalité TV biso na bino nde bongo ti nati.